balobi musique nzambe futaka te bato belé balelaka kuna eloko ezate kaka musique profane mais ozui etuluku ya bato belé siko ozo gérer bango ndenge nini tango bayaka na répétition transport na bango bosalaka ndenge nini. Bon, omoni liloba mokili sama na liloba. Au commencement, Dieu créa les cieux et dit que la lumière soit et la lumière fut. Très bien. So na kuté na ba sœur, na kuté na ba frère, to solo laka, lokola ba ndeko, na famille moko, papa moko, maman moko, na expliquer bango vision. Expliquer bango vision, sert à comprendre, frère à comprendre, adhérer. Donc tout ça, wana pona mbongo te, mais pona nzambe. Mais na sima ya kozala pona nzambe, nzambe moko ayebi oyo nini yazo bombela biso. Do ya sima pona koyeba oyo nzambe donc eza kaka amen ser kende siliti. Mais bon, bazoko la paix, faut pas se retrouver. Justement, oui. Toza toujours nzamba za multisystème. Très bien. Dimo waebi o ni na bombeli bisolobi. Très bien. Moyena promettre bango ezate, bango pe moyeba promettre nga ezate bisino so totela nzambi. Piraterie ekota wa ebele. Lelo bayoko bakisa lisusu internet e bomi masolo. Donc na évité ba misé bazo se retrouver le sous-té comme il faut tcha banzembo kaka na YouTube mais ceux qui posent ma casite pour batala yo ba abonné donc ma retro siko yo monique on se retrouver quand même. Bon à première vue ils a vraiment pour na se retrouver na CT mais à première vue ils a tout se retrouver na lola. Très bien. L'adoration pour l'adoration. La louange pour la louange et non l'adoration pour l'argent. Très bien. Donc en fait, dans un premier temps, tout ça, pour tout se retrouver dans l'eau. Deuxièmement, le reste vous sera donné par-dessus. Très bien. Aujourd'hui, quitter dans les sous-sous-bending. En tout cas, toujours bien papa, maman, nyon soza na posa ko yembela nzambe, porte na mekangamite. Tant que nous te confiter tous en posa to yembela nzambe to ça là. Ozala ça ya ko bakisa kaka ba o bazana nanu ba se retrouver te mo bakisa kaka. Bon, ba ko se retrouver na habité tant ozo ba se retrouver na zo comprendre na sens. Non mais musala nyoso ezala ki tant ozo sala ta pona nzambe mais aza mutu akozo pe moi mbongo façon ba savon moi ilambaza ndingi na moni bango baza propre boy. Kabelo bani ntalaka basi baza basi ya kitoko il faut bazala bien moi parfait bani. Ah oui les secours de l'homme n'est que vanité. Très bien. Donc c'est Dieu qui paye. Émission oyo eza émission na bino bana mboka pona ke boye bandengi ni makamba kitira mboka na biso ezo évoluer awa na République démocratique du Congo. Nazaka na fier ebele kozala congolais parce que awa nde makambo nyonso ezalaka to mona bato ba utaka poto ba yaka kakawa. Pour bazwaka ba minéraux mais tant que nga na zao pourquoi na koza la fierté à travers ya mboka nanga vraiment la pesi bato nyonso tout moté bato nyonso bazolanda émission choc tirel boza ebele na moni bandeko nanga ya maluku bandeko nanga ya masina na bosani binoté paka juma pe vraiment merci ebele parce que bozaka toujours scotché soudé na émission na bino bandeko nanga Brazzaville voilà lelo nazo yamba groupe moko oyo ça la fierté ya culture mboka na biso ezali groupe oyo ça la pona ke bana nzambe baza toujours cultiver bana nzambe baza toujours na attitude ya prière à travers ya banzembo bazoyemba kitoko à travers ya musalo bazo salela nzambe lelo tuzo beta na bango masolo parce que masolo eza ebele na koyebisa bino ke ezali moko ya ba groupe oyo ça la fierté ezali groupe la grâce musique to beta na bango masolo tokoyeba pourquoi ba pesa ngo la grâce musique et puis toko développer ma solo eza ebele et ba yeko présenter ma single na bango oyo tokoyeba titre nango parce que tozana président awana groupe mobimba donc tozana bango tozana ba garçon ya baboga na basi ya kitoko o bazawa vraiment bazongela mafuta bino mo bo mona bango parce que nga nga ko lobebele te na yebisaka bino toujours TV za radio te donc nazo yamba président Berger Guy Kiasika donc Guy Kiasika to robeta na yema solo azali moko ya berger awa na République démocratique du Congo mais to koyeba azali berger na église ni parce que ba mususu ba komu benga ba pasteur mais to yebi l'église o bazo sali la nzambe te voilà na ko tsa invité pour to beta déjà ma solo bo découvrir ma solo ndenge ezali bonsoir musala nzambe. Bonsoir papa. Bonne santé. Oui santé ça va nzambe zo sala grâce. Nzambe zo sala grâce vraiment na se plaire tant o tchaka moi linette pour ça la bien. Parce que au moins area boye senga de bato ba mona obenda moi be moni quand même on l'a propre félicitations et puis na moni que
santé est normale nangolo nzambe toujours les autres ont une émission à choc culturel merci beaucoup pour na ndengo répondre à l'invitation na biso na banzi bazolanda biso partout ndengo tozaboye ti na poto bazolanda biso mais na kolingana to bandana moi parcours na yo parce que lelo bato bazomona kaka berger Guy mais bayebité berger Guy azanani auti wapi to moni kaka groupe munene boye oyelinga bandeko na ngaya basi bandeko mibali eza charge munene oyo enango toyeba nanu ndenge nyozo me ma charge oyo me ya mbona ntoyeba parcours na yo eza boni boni. Oui, merci Ndeko André. En tout cas, na tondi botondi mais vraiment j'ai un long parcours mais na kokata na mukuse na pasaki na ba Congo na internat bon en fait na bandaki déjà musala nzambe kuna et après quoi na yaki awana Kinshasa précisément na église la Compassion où nazaki pe moko ya ba chantre bon en fait chantre mais à l'époque il y a maman Nadège actuellement mais à l'époque azaki sur Nadège surtout na Nzembo ya 2005 2004 2005 na Nzembo na ya Chilo wana ndi nazaki na jeunesse na chorale ya la Compassion après na kokota na grande chorale Enoitingo izati sikoyo donc après ça Dieu m'avait convaincu par le Saint-Esprit que nous allons un peu détaché dans l'église de la Compassion parce que même si nous avons une église de la Compassion mais je partais déjà prêcher par-ci par-là na bazando na babus na l'église musupe na bande ko invité ngai alors Dieu m'avait convaincu il y a comme siko na église Salut des Nations où je suis actuellement donc je suis les pasteurs les pasteurs deuxième pasteur donc après le pasteur Paulin que je salue en passant c'est là où nazo prier puis nazo saler là nzambi alors groupe eyaki ndenge nini eyaki à partir il y a l'église Salut des Nations na encadré pe bana na chorale bon en fait nzamba convaincu ngaloba que non élargir les chants Luka qui est comme corps du Christ et nous à la église locale des siko na zoaki ba sœur ba frère ou tozo sangana bango na pace et pesa mai kombo ya la grâce musique donc to banana na chorale il y a église kaka bandeko ya église après nzamba convaincu ki ngai na sala groupe ou ekozwa corps du Christ mobimba donc bandeko nyos tozana bango awa mutuna mutu azana l'église ndé tout sangalaki tout sali la grâce musique en tout cas batunyo soaza awa ozo travailler na bango batunyo soaza na église na ye pe bosanganaki bokomi eloko moko pour bosala groupe la grâce musique mais pourquoi vous préférez couper ça kaka la grâce musique? Oui bon en fait inspiration déjà toute inspiration vient de Dieu. Très bien. Bible est en deux parties tous en ancienne alliance tous en nouvelle alliance bon en fait na koloba parole parlée na écrite parce que na parlé tous ali na ba prophète bazoloba nzamba bazoloba nzela ba prophète mais actuellement nzamba kolobela yo akolobela nga kolobela mutu nyonso na surtout sambeli intimité na biso ko permettre biso to ko tanali saint des saints tu as toujours obligé de tous les canal à mutu moko la grâce pourquoi d'abord un tous appelle na grâce très bien deuxièmement grâce est plus difficile que la loi wana na kota pena na détail parce que les senga la pesa sous enseignement sous tout ça na temps wana té donc nzamba convaincu ngala pesa la grâce parce que tout ça na temps de la grâce tant mutozo la grâce attaque yo comme l'église mettant yo qui groupe moi je le combo la grâce à se rappeler que tout ça pena temps de la grâce donc le seigneur ngana milengela très bien vraiment seigneur na yo o milengela eza eloko ya bien parce que comme moi parcours wana eza mulayi tout le monde quand même que lendi trop mais les locaux mon asiko ozana groupe na yo au ça bimisi déjà combien d'albums depuis banda en fait groupe c'est encore la genèse tous un temps il y a va cache-toi mais est-ce que tu combien de temps il y a va montre-toi en fait na août toujours qui ça septembre si je m'abuse toujours qui sa deuxième année à groupe mais tous allez qui plus na ba répétition prière ba formation ça et là et ça là qui étant tout ça Maxime Ngel il y a 3 chansons banzembo zebele mais oyo déjà tous ça on a beaucoup et ça misato mais tout ça on ebele ndé to lingake tous les cas na voya il y a onde tout l'accès même peuple de Dieu oyo biso to bongisi li bango pona lokoma nzambe.
Très bien, vraiment toujours évolué. Na koye bisabatunyo surtout bazolanda biso vraiment partout. Bande konanga ya matadi. Donc toyambi Moussa Nzambe, aza musicien chrétien, berger Guy Kiasika donc on est toujours beta na solo à travers un groupe naie musical grâce musique. Donc on est toujours beta na solo awa à travers ya maxi single na bango pe lisusu ba ucho bimisa. Masolo ndi toujours beta yangwana mwana mboka na zongelo lisusu. Lelo komona uzana groupe vraiment na moni bato baza ebele. Na banzi nde nombre oyo bieba mususu bazali. Ba misu bazali. Ebele boye vraiment ozo bazali bon. Ozo gérer bango ndenge. Pe à son âme toza na lignée à Alain Moloto, na lignée à Exo Eclat, baza quand même 100 même 200 même 300 personnes pour l'encourager Nzambe vraiment tout ça na poussé à toi atteindre l'objectif voilà. Donc si tu comprends bien, il donne à Aza Alain Moloto. Que son nom en fait, na CP l'année na banze modé. Oui, vraiment la linga kenengi. Ah, vraiment. Wana esaline au tumbo lingai. Siko na ko linga avant, to solo nanu après na ko senga onzembo ya Alain Moloto moko. Pona yeba ke soki makamozo le beza solo. Parce que vous avez choc culturel. Bobete na le président mama boko muke. Voilà, merci beaucoup. Toujours évolué. Lelo sikoyo oyo ko présenter biso maxi single na yo. Titre na ngwezani. Maxi single est en fait contenu dans 3 chansons. Tozali na ngeye muntu dimba. Elinko lobande tina chiluba ngoloba wewa mwane tu mvwa di. Donc na lingala yonde. Linga ngoloba yo mutu yonde kona ngai yoka. Voilà. Et deuxième chanson, tout ça dans Nzamba Mabaku. Pourquoi Nzamba Mabaku? Nzamba Mabaku parce que Sol, Nzela Damas, Azaki Sol, Azaki transformé la Paul. Très bien. Nzamba Mabaku, pourquoi? Parce que femme à la perte de sa côté dans Nzambe, Yes Massia. Si j'arrive à toucher seulement le pan de la robe de Jésus, qui serait guéri. Là, Mabaku. Très bien. Nzamba Mabaku, en fait, Nago Bandor le Bango, Atiye Soroya. Maboko pour le président. Voilà vraiment, fidèle spectateur, toujours évolué, toujours, bozo kandenge, invitation s'exprimer. Parce que na yebisa kabino que TV eza radio te bozo kabino moko musala ndenge ezali. Et quand même mon lobby ezana 3 titres. Lelo sikoyo ba titre nyonso esili to ezama boni boni. Oui, en tout cas ba titre nyonso vraiment esili. Et si d'ailleurs dans ça déjà peuple de Dieu que vraiment d'ici incessamment tozo bimisa ba clip nango. En tout cas ba nzembo nyonso esili complètement. Donc ba audio déjà est prêt. Audio nyonso est mais ba clip ne nanu au salité. Est-ce qu'on n'y est bloqué? Tozo senga soutien, tozo senga bana nzambe o nyonso ozala touché vraiment par le Saint-Esprit à soutenir mosala nzambe nzamba kozanga te kopambola ye numéro na biso ya M-Pesa numéro kopesa oui kopesa vraiment na moni berger ozana vitesse mais tozo kende malembe malembe. OK, merci. Kopesa numéro na yo na suka émission et na base toujours évoluer sikoyo komona lelo kiltira mboka na biso lolingo zo salela mosala ba lobi musique nzambe futaka te bato belé balelaka kuna eloko ezate kaka musique profane mais ozui etuluku ya bato belé siko ozo gérer bango ndenge tango bayaka na répétition transport na bango bo salaka ndenge nini. Bon omoni liloba mokili sama na liloba au commencement Dieu créa les cieux et dit que la lumière soit et la lumière fut. Très bien. So na kutana ba sœur na kutana ba frère to solo laka lokola bandeko na famille moko papa moko maman moko na expliquer bango vision expliquer bango vision sert à comprendre frère à comprendre adhérer donc tout ça wana pona mbongo te mais pona nzambe mais na sima ya kozala pona nzambe nzambe moko ayebi oyo nini azobombela biso do ya sima pona koyeba oyo ya nzambe donc eza kaka amen ser kende silite mais bon, bazoko la paix faut pas se retrouver justement oui. Tout ça toujours nzamba za multisystème. Très bien. Dimo waebi o ni na bombeli bisolobi. Très bien. Moyena promettre bango ezate, bango pe moyeba promettre nga ezate bisino so totela nzambi. Applaudissez pour ça. Voilà, vraiment merci beaucoup. Bisonyo so totalela nzambe, nzambe ni mutu afutaka. Très bien parce que oza mutu penza, oza na kati ya ligne penza. Ozo la kisa penza ke bunzambe eza na kati na yo. Toujours évoluer. Sikoyo kotala lisusu ndenge okoti na monde yango frère Guy piraterie ekota wa ebele lelo bayoko bakisa lisusu internet eboni masolo
donc na évité ba musicien bazo se retrouver le sous-té comme il faut tcha banzembo kaka na YouTube mais ceux qui posent ma casse pour batala yo ba abonné donc ma outro siko yo monique on se retrouver quand même bon à première vue ils a vraiment pour na se retrouver na CT mais à première vue ils a tout se retrouver na lola très bien l'adoration pour l'adoration la louange pour la louange et non l'adoration pour l'argent très bien donc en fait dans un premier temps tout ça pour tout se retrouver dans l'eau. Deuxièmement, le reste vous sera donné par-dessus. Très bien. Applaudissez pour le président. Merci vraiment, en tout cas vraiment, Zola qui s'appelle que aux alliés paysans associés à Rossel et Lanzambe Moussala. Voilà, président Eric Kabongo na France, tala batoko ko soutenir bango. Mbongo na yo ndenge soutenir akabatu tindela ndeko na biso mbongo akota studio asala ba musique azo sala ba clip azo luka moyen et pasteur Claude Kabundu alesa tala mwana na yo azana plateau azo la soutien azo luka quand même muto akoko sungai tala mama Françoise na Suisse botala bato boko soutenir mama Kiki na Canada vraiment bato yo boko tindela mbongo bango soko tindi mbongo frère bisika nyoso ozo yoka biso ekokome la frère na biso gi poasa Nzambe musala bien ko chambongo na baluengete na masanga sunga musala Nzambe pona yake makambo zo sala pe kokene liboso Nzambe atikala kana nyonga mutu te voilà toujours évoluer lelo na moni quand même que évolution ezo kende bien mais bozo répéter skani tozali na limba super l'avenue Lukwila so comme l'avenue Lukwila tuni école éveil bon l'accès tout ça pembeni wana ne bisika vous répéter chaque jour to ezandengini bon ba jour eza variant officiellement tous na 3 jours mais actuellement tout tika na jour moko mais ceux qui tous na prestation donc on 2 3 4 tous les jours mais officiellement tout tika na samedi chaque samedi tous na répétition en coulisses. Non, en plein air, tu nous sois très bien, sans condition. Sans condition. Aujourd'hui, quitter dans les sous-bendés. En tout cas, tous les papa, maman, nous sommes la poste au Yembe Nzambe, porte dans le calamité. Tant que nous te confiter, tous la poste au Yembe Nzambe, tout ça. Ozala, ça y a pour bakisa kaka bao, bazana nous va se retrouver, mais au bakisa kaka. Bon, pour se retrouver, n'a habité tant aux autres, se retrouver, nous comprendre, n'a non, mais Moussala nyoso, et ça, qui tant aux autres, ça la tape en Nzambe, mais azamutu, à cause de moi, bon, il faut son savon, moi, il embase, m'ding na moni bango baza propre boy. Kabelo, bani, talaka basi, bazabasi à kitoko, il faut bazala bien, moi, parfait bani. Ah oui, les secours de l'homme n'est que vanité. Très bien. Donc, c'est Dieu qui paye. Applaudissements. Voilà, merci. Kapel moi na bumbu. Je pense bien que Moussa les okende bien parce que nazo mona naza mobimba vraiment. Image kitoko boyende na lingaka papa Bokilo Etienne Bilongo Moussa la kitoko vraiment merci. Toza toujours wana mais ce qu'on a ligné na yo kananu moi bilembo parce que ngana lingaka oya o le bien belé batu bayoki na mukeme to yo kananu moi chanson comme on le dit que ba clip na le bimité ba channel moi playback au salangwa awa to yo kananu masolo ndenge ezali na yo ka balingongo na ba ser ndenge ezali après tout se retrouver si ma poto continuer masolo c'est parti to yo kanze moni louange plus louange plus pourquoi le louange plus louange plus yangwane na kati na tozana ngemu tudimba tozana wewa mwani tozana mayangi tozana ya noa en fait to komi na temps de la fin yo so oyokeli mungonga nzambe te yiba okendeli felo très bien soki oyoki mungonga nzambe okei lola donc nzembo wana ezoloba nyonso ezosenga na bato batika masumu en tout cas ezo senga bato batika masumu parce que coronavirus yango omona inde bato bapakataki mbango bamosusu bakosambela bato basambelaka te basambelaka na bandako mpona nini moto azobanga liwake masumu totika masumu boyoki ndenge frère Guy auti koloba vraiment bokotema likolo po boyemba to na se bovandaka na se totema na biso bolinga botelema parce que ngana bino boza bato chaud voilà mwana bumbu ça biso moi plaisir pour na keto yebandeni ni ya ko sala bande ko benga te tina message to kotanga parce que moi eto yamba bapele ezate talaka TV zangonga papa Etienne Bilongo soki toza ensemble to mona moyena na koyoka mingongo abande ko na biso to kozonga juste après pour to se retrouver c'est parti oya to
na nzambe na bomoi abongi na lokumu na nkembo mpe na masanjoli. Alleluya. Wewe mwanetu waniumva didi nzambi nde didi kubikila kitukudalwa Yesu katwe namba manya beba bienzedi ne bikubinisha. Wewe mwanetu waniumva didi nzambi nde didi kubikila kitukudalwa Yesu katwe namba manya beba bienzedi ne bikubinisha. Wewe mwanetu waniumva didi nzambi wewe mwanetu waniumva didi nzambi nde didi kubikila kitukudalwa Yesu katwe namba manya beba bienzedi ne bikubinisha. Wewe mwanetu umva didi Yesu kubikila batata bamama bampangi Luiza twayimbila Yesu muyisu kiese muyisu mayangi ngeye mutu dimbeti dinga mfumu wa kuyikubokele munu kya kilungu ngewiluyo nangavukia mbaziku na wangako ngeye mutu dimba kala kuna oh mayangi mena kala kuna oh mayangi oh kuzulu oh mayangi mena kala kuna oh mayangi oh muyisu oh mayangi mena kala kuna mikembo mena kala kuna oh mikembo mena kala kuna yo 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 oh muyisu
bakolela nowa nowa tuzibudile nowa. Applaudissez. Ah, vraiment. Yaya Noé, vraiment, Ezanzembo Kitoko Makasi. Merci. En tout cas, félicitations. Nabanzi vraiment batu baza kuna ba siliki ba mususu balobi na kati bango. Mais nabanzi na suka ya émission na utika bino plateau pour bo saka na nango lisusu. Mais toko kendi na lomba parce que moni TV zangonga. Mais na kotambusa na le micro po bande konanga nyonso ki ba se présenter te. Soki na lobi na tika bongo bamususu baobima shoki tire da za motema mabe na komi kuna ngai na pesi bande konanga ba mbote te. Donc okolakisanga na bandelo wapi na bandi awa. Sœur, bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous pouvez vous présenter? Oui, je réponds au nom des grâces, Malo Chimanga. Malo Chimanga. Opesi mbote na banani parce que awa toninga mingi lingala bande konanga maduda bazolanda biso. La pesi mbote na papa nanga Joseph Chimanga balanda na mitso na mama ande konanga nyoso bazana ndako balanda ngai parce que vu que Angel Godé so la bina tangali seza mulai pasteur batunyoso. Oui, naza très à l'aise. Na okimate. Bonjour sœur. Bonjour. Oui, vous pouvez vous présenter le nom et puis. Ah oui, je suis la sœur Aïsambi. Il y a 2 ans que j'ai commencé à servir. Je continue à servir Dieu dans la grâce musique. Lingala. Et là, j'invite plusieurs. On a vu que Batubélé, mais seulement ils n'aiment pas affronter. Pour ça qu'on affronte le public, ils ont peur. Alors qu'il y a des là, tout le monde on a Madiabou. Donc ils ont de voix, mais ils ne servir Nzambé. Alors la porte était non ouverte pour tout le monde. Donc nous accueillons à bras ouverts. Donc awa bogo meka batu ba voix te zaka ka woye na yo bandi oyemba kibudi kaka. Ah oui, mais toujours apprendre les ala batu bazanga talent. Très bien. Oui. Ouais, très bien. Applaudissez vraiment, merci beaucoup. Mon frère Boga. Voilà, bien habillé, vraiment, merci beaucoup. C'est chargé de la répétition. Ah, en tout cas, vraiment, merci. La base de Rozong et la Yopopé, ça programme, hein. Vraiment, merci. C'est présenté et ben, bah, tout le monde l'auteur-compositeur. Très bien, merci. Applaudissez. Vraiment, vous pouvez vous présenter, mon frère, et puis tout le monde a moyen de le cas et pas bandé on a biso mususu. Comme Christian Ndondoro. Nazo pesa mbote na pasteur nanga, pasteur Oli Kaninda. Nazo pesa pe mbote na bana nyonso ya centre de réveil spirituel, particulièrement na pasteur Walissa, l'homme que j'aime beaucoup. Fierté zola ki sakite pasteur aza social. Ayibu ko solo na bana na nyonso tout. Pasteur azala kande boy. Exacté que pasteur Moko Boubaran qui nous trouve dans l'église Moussou non. Vraiment applaudissez pour pasteur Walissa. Merci vraiment. Bon, sœur, rapidement. Comme on a sœur Ben Mwema. Pesi mbote na ba grande sœur nangai Mireille Mwema, Musika Mwema, ya Fabrice Ntingi na pesi bino mbote, na pesi pe mbote na pasteur nangamo pasteur Philippe na Église Nangamoko Christ Tabernacle na pesi bino pe bambote bele. Bonjour. Nga kombo nanga sœur Myriam. On a pesi mbote na famille Lunga. Pesi mbote na maman nangai Agnès Tikoi, famille Kabea. Et na pesi mbote na pasteur nanga Stéphane Muntu na bana CBA Mobimba na pesi bango mbote. Applaudissez pour ça, merci beaucoup. Vraiment, président, félicitations parce que nous avons un groupe Bicol, nous sommes ba Congo, ba Luba, Tokende Boye, tribalisme exacté. Vraiment, applaudissez pour le président. Oui, mon frère. Serge Kabongo Wangoyi. Très bien. Nazo pesa mbote na ba camarade nango na lingaka mingi. Sans oublier na pesi mbote na famille Tambo Bilonda. Na pesi mbote na Jedon Lukusa Wantambwa, na pesi mbote na ba nyonso bazolanda biso, sans oublier papa pasteur Walissa na pesi bambota ebele. Très bien, merci beaucoup. Applaudissez famille Tambo Bilonda na pesi bino pe mbote ebele bisika Bozali. Merci beaucoup. C'est Nga kombo
nanga sœur Esther. Kwenu Ilunga. Na pesi mbote na famille nanga Ilunga. Na pesi mbote na famille Kabea. Na lingi bino mingi. Très bien, merci beaucoup. On a joué papa. Ba Kabea, ba Ilunga, ba Chanda. Voilà, mon frère. Na kombo nanga frère Dieu merci Koki. Na pesi mbote na famille Lukoki Mobimba. Na église armée des élites. Na lingi bino mingi. Applaudissez pour mon frère. Merci beaucoup. Boga. Frère Jonathan Bilenge. Na pesi mbote na famille Bilenge Mobimba. Na pesi mbote na grand frère nanga Bilenge Kere Bilenge. Na je l'ai précisé ça c'est aussi les nouveaux mariés. Na pesi bino mbote les disciplinaires à groupe. Ah, en tout cas applaudissez pour les disciplinaires. Voilà, merci. Vrai chéri. Na kombo nanga Plamedi Bilonda. Na pesi mbote na famille nanga Mobimba. Na maman nanga pe na batnyo bazola na biso. Na pesi pe mbote na Show TV. Merci beaucoup na papa Walesa pour la msala mala. Donc merci na batnyo bazola na biso to lingi bino mingi. Ba baza pe na posa ko adhérer ku baya to ko yamba ba beaucoup polele. Bon ouais oyemba pe na centre de réveil. Bien sûr. Très bien, applaudissez. Voilà, sœur. Kombo nanga Gloire Mwema na pesi mbote na famille Mwema nyonso. Sans oublier famille Mboma, Bichibing Busenge et Ambazini. Ça peut se faire fan de biso surtout bala na biso. En tout cas, applaudissez pour frère. Voilà président Maloba ezongi na ngambo na yo. Tozo ke muke muke ba difficulté ni nyozo kutana nango na musana yozo sala. En tout cas, ils bien. Comme on entend ngwa tant ça muke. Mais au côté na studio parfois muke boé ils a pété. Pour résater transport pas si donc déplacement la bus parfois au côté na mbula parfois donc la difficulté ça est belle. Nzembo ya pénètre to bandela ngo 4 fois. Nzembo pénètre bandela ngo 4 fois. Nzembo mabaku je crois to bandela ngo 3 fois. Beti simbité na studio beti simbité donc vraiment la difficulté c'est belle. Kasi yango na pe mabaku il faut ça bon parce que ils a petit trésor comme mabaku. Applaudissez pour ça. Faut mettre à mabaku belle. Voilà. Awa sikoyo toujours kan nzembo boyembi awa boyemba ngana yoka. Nzembo nini? Ya oyebisa kinga idol na yo azaki frère Ale Muloto bosa le biso moi eloko moko ya frère Ale Muloto po bato bazana ndako ba se retrouver tout le monde moi nini ya ko se retrouver. Ouais, c'est parti. Zambe na bomo ya ngai motene koma ya yo molinga minanga oya tango nyoso na mikabila yo moninga malamu upesaka bomo na baebanso bayaepana yo Zambe yo bolingo Zambe nanga Zambe na bomo ya ngai moteme koma ya yo molinga minanga oya tango nyonso na mikabina yo moninga upesaka bomo na baebanso bayaepana yo Zambe yo bolingo Zambe nanga na ebio kolo na bomo yondeli kananga bomo inanga esimbami na yo kolo yonde molinga minanga natalela kaseo na bomo inanga inakobange lukote olo motema mwanga pema banzo manga na bonzelio yango sala na welingi
Nzambe na boma ya ngai motema ekoma ya yo molingani nanga oyo ya ntango nyonso na mikabi na yo moningama opesaka bomo na bayebanso baya epa na yo Zambe yo bolingo, Zambe nanga Voilà, merci beaucoup. Na base de ce que déjà mke poto chité. Programme ya groupe Ezaboni, nako yonde mto pesa ou bien chargé yango. Na pesa kaka. Exactement, on va dire monsieur Kokima. Programme en groupe est que na fin, en tout cas incessamment la fin du mois de mars, tous en clip, tous au Bongissa, tous en clip, et puis répétition, et là jeudi, samedi, mais officiellement tous en samedi kaka, toujours on a venu le prix là, tout prix à école éveil, so comica na super lembana station, tout nika a venu le prix là. École éveil toza pembeni wana ba relaxer au place biso tozali ko répéter et en plus tozali ko senga pe na bande ko nyonso bazana posa ya ko adorer nzambe ko louer nzambe conditions zate zalaka na Yesu Masia condition mobimba yango wana. Très bien. Voilà numéro de contact. Numéro de contact pour nos abisso 081 90 68 272 waneza MP1 na biso pe WhatsApp na biso aux abisso particulièrement 081 90 68 272 tout ça là en WhatsApp tout ça là en MP1 pour la soutien. On le dit 081 90 68 272 272. Et ça, WhatsApp Nabiso, ils appellent MPSA, peut-être Saint-Esprit convaincre pour soutenir Moussala et Mzambe et que vous allez le bienvenu soutien à Mzamba aux Angate Kopambola. Numéro mobile 81 81 33 55 109 81 33 55 109. Ça est 9. Voilà, merci beaucoup. Moi, salutation à ta 3 personnes, 4 personnes. Parce que nous avons dit que les binoscopo, boyemba, batubayo, kananda, qu'on a zobi manati que les plateau. Mais puisque même moi, salutation, il y a batata 4 pour tout le monde. Merci beaucoup. N'apprécie d'abord, Nzambe, merci. Et n'apprécie. Pasteur Paulin, merci sur la Nangai. Na pasteur Walesa, pour la Koyamba Bisso accueil na awa na pesi merci. Particulièrement ma femme charmante épouse, maman l'a dit Maka que je salue en passant aussi. Bande konyo surtout zana maman le pango frère Onésime, Meshako, papa Laurent, na bosanité vraiment Nzambe ya pambola bino. Na maman Clémence, na papa Ledou, vraiment bozebe. Wewe mwanetu ani umfadi. Dilibya nzambi ndedi kubikila jitukudara Yesu katwe namba manya beba bienzeli nembi kubinisha wewe mwanetu ani uvati jita nzambi ndedi kubikila jitukudara Yesu katwe namba manya beba bienzeli nembi kubinisha wewe mwanetu ani uvadi wadija nzambi dediji kubikila jitukujala Yesu katwe na mamanya beba benzedi lebi kubingisha wewe mwanetu ani uvadi dija nzambi dediji kubikila jitukudala Yesu katwe namba manya beba bienzedi nebi kubingisha wewe mwanetu ani uvati dija nzambi dediji kubikila
émission oyo eza émission na bino bana mboka pona ke boye bandenge nini makambo kitira mboka na biso ezo évoluer awa na République démocratique du Congo.